l'année. Ça peut être ok, merci. On continue qu'on s'est trompé d'année. Mais en fait, c'est solo. Mais c'est une personne de nature à Salisane, il salit toujours ma fille. Il est pour ne ka ani poyo. Et batunyo so babimana e batunyo so boye alala bango alala bango. En fait, on moni fille o ya sala kina enga utuna ndima mama mba fille otena mona no théâtre de chez nous. Mais bon tamba bakanga endo ki pa ba ona kasavu plus pas de moi. Ba no kone ya bata moi sine ba. Ya wana lingaka makilako etanga. Bakanga ndoki. Omoninga pena na okosa bino te moi personnellement botamba na bien na poto parce que na nga baba na bakata vu bana te na pe poto na bane na bango te mais nga na yeba papa botamba na 2005 wana na mwana nga liboso so omoni papa botamba ça n'a rien à voir na botamba. Et pourtant, ça peut mettre, c'était vraiment ma vie. Oh, moi, personnellement, je respectais en fait. Donc, jour n'a que Botambaza, moi, ça m'avait choqué. C'est rien à voir na papa. Bon, maintenant, on va bien papa n'a pas un aza maître. Mais azalane n'a pas besoin de beauté. En plus, ça n'a pas ma vie. Oh, il y a poté à kala. Parce que si on tient papa Botambana Botambo, quand ça a net baza bon ba camarade. Oh, on dit manote kaza papa nae. Parce que moi, ma vie, oh, bah maintenant, bon, bah nous autres na bango, bataille peut net Botamba. Rien à voir na moi na oh. Il remplace la confirmation. Là, que bah kanga ende baloba, bah kanga endo qui na kasavu, bupa na bango, ton c'est moi, moi, siné na ba no kone ba betaille ensemble na famille ezala vraiment kindoki ya solo ezala kindoki ya lokuta te parce que vie na ezala toujours il y a rien de nouveau. C'est comme si aza maudit quelque part hein. Première fois na vie na ngai première fois na vie na banda na botama na poto batie mutumbeli na terrain na Saint-Denis mais banyos ba oloba akufa eza botamba. Et pourtant, ils sont basés à la bateau mawa. Mais botamba batie mbeli na Saint-Denis na terrain na ba 2019 hein. 2019 oh 2019 alekisi akufata. On comprend. Mais on est à qui non ba maramfio akendele cimetière mais imaginez que na 2019 batie mbeli na Saint-Denis parce que oloba et bien alekisi akufa. Parce que poussa n'était pas sauvé mot et pourtant ils sont basés à abattoir mawa pour avoir comprendre que les gens ils en avaient marre de lui déjà avant même 2000 au fi ou akeli na cimetière. Je peux parler s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde en fait. Mon vie est à choix, vie à mon choix. Ma vie muso abiso minariza balien ma famille to uti africain kindoki za la kati ba obandima kindoki ba ebi ba obandima te bango kaka donc tant olinga mutu omonika garçon mo bazana garçon mo ba problème yo mwana mwasi vie za la brillante hein biso bana basi to vie ça va vite que mibali moi c'est comme dans la 50 ans ok na ba 40 quelque et comme moi la ba risque mobali ata na 50 ans ata 60 ans balani preuve aninga papa langa balana na âge 60 ans aboya maman abusaki bala pe na âge 60 ans bali lisous mais moi c'est ça très risquant alors biso basi tant comme na ba 20 ok na ba 30 quelque faut bien réfléchir na mutu na yo oye ba choani na osala garçon au son moment déjà très impoli ako manqué maman papa na yo ako manqué bandeko na yo faut bien réfléchir tout ça la makamka na loyengete to luka pe directif nzela pe nzambe to bité to sambela luka ba pasteur H24 non ozo tchaka makolono na droiture comme fallait le battre ma chemin o tcha makolono penza normal le bi ki place on tcha nga eza avenir na ke liboso yango nga peta na lobako à 100% ba congolais bango nyonso te moi 20% malamba mais autre ba tel ba africain ta foutu de ta foutu na préféré na mundele na vanda kimia na mundele na to pe jeune le kwanga to vanda na biso so mutulu ele mosutu kendo kati c'est ba plan akoma normal akoma normal abasimaka na vanda très na mundele na famille donc on a un problème to boumde na to vendre boti bala to bala ni pe coutumièrement pe si pe bongo la dot moi si quand même ko ba ninga gérer mobile na o mobile so ko biso kene boy akolanda makamu na o so ko basa mdele musu ba za sonde ni wana bango mutamutana ndenge na ye en tout cas na zo kimia o mokile pesa to nzamba pesa na vanda na mundele na nga tranquille et puis mundele moko malamo grâce nzamba pesa nga mututu sa mo mundele na nga ba franchement Gladys
osala pédation malamu ozomona mais ngo bateki mindele tu baza lokola ndeti mindele na ngai donc oyo balobaka chance eloko pamba nzambe kaka nde aza nzambe toyeba motu totya place nini toyebaka eya teke owaka na yanke boye ale obebisa vi na yo parce que bamaloba mosusu mwana mwasi amemaka na cimetière aloba balobi malédiction sans cause eza nile sans effet avec cause eza na effet donc soki osalaki mutu mabe mutu alaki loka mabe alobeli loka maloba moko malamu ekolanda yo na balia merci Gladys nauti koloba avant yo nayebi te so bocomprendre omoni fille oyo maloba ne esala nango botambe eloko te botamba avant nanu fille yo alakela ye amenaka toujours vie ya boye na poto azalaka na ye kaka na badésordre oyo eza nango maloba ya fille wana te eza bato nde bamona ye makambo ya fille wana mutu baolobaki makambo ya fille o mais moto nyonso ayebi botamba depuis azala na poto naoloba nde na 2019 batia ye mbeli na sendeli mosusu bazala baprendre balien baprendre bafamille et tout babilo mosusu moko asimba vine moka ye mo moto ayebi yango vine eza boye mwana mobali ya bato nzambe akela bato mosusu baka bato mabe bayeba batieli eloko moko na motu na ye na vine amarche te garçon komona ye boye aza garçon moko mobali kitoko akosa mpe formation makambo ya bien mais tellement moyini azalaka motema mabe likolo nango baza mokanda mpe nde mpe nzambe asala makambo oyo bapesi ye mpe mokanda barefugie na mboka oyo aya kokuta papa na mama na poto ozomona balingi nzambe balinga bia loyenge bakasi vie ezalaka na brillant okende prison obeti 20 ans 15 ans na prison oyo vie ezalaka na retard te bokosi vie ezalaka na retard baninga bato avance bino bototikaka na se leta okoma lokola baninga si bakende da likolo tososola mokili ya komplike mokili oyo eza nzambe to nzambe apesi yo temps apesi yo vie profite na oyo nzambe apesi yo parce que lobi toyebi te totika na badistraction pampamba buzoba vie na biso eza bana biso oboti bana yo otangisa bango be vie mpe ezala kitoko c'est ça la vie en tout cas merci beaucoup sinon nga na mwasa mundele je suis heureuse très sans alcool bino ozala bato ya sentiment kaka na vai naka na live boye naloba nayebi botamba par sentiment mpo amoyelo lokola botamba eza nini donc merci beaucoup je vous laisse vraiment nayebi ye te abanda desordre banda kini me nga nayebi ye na kini te moto ayebi poto na 2013 nga yaki oyeba ye na kini naza mwana liboso 20 ans na mboko te arespecte nga ko nayaka mpe libala te bino okoka orespecte bato te bwe ndeni te motu moko akomeli nga oyo oyebi botamba ta banda desordre depuis kini nga na oyeba badesordre botamba na kini nalongwaki nango aneni moto aye na 2013 nga na oyeba vine na kini ndeni nga nazorelate oyo nga nayebeli na poto nga na oyeba makamne na kini omba moko aloba nango naza lokuta nayebi ete nga na oke okosa moto lokola botamba mpo naozwa nini en plus place déjà moi la vidéo que j'ai vue en fait bato bazalaki wana omoni botamba omoni mabe ya bazairwa to bato ya trafic yango namoni mwana na Stony abande koloba botika ye aotia mbeli te parce que ndenge bato kanga namonaki wana nani oyo comme ne cheval blanc maître héritier wana nani comment il s'appelle l'autre là maître Dodi Shungo bakobeta botamba lokola mwana mokie donc aza kuna ta ya kobimisela ya kotia bango mbeli wana te yango wana nani Stonia bandeye koloba botika ye aosala eloko te parce que bandeye kotrafike jeune wana mosusu azali pembeni bametre oka bazalaki wana na 2 secondes mbeli ane ngai esote aza nde na problème ya motu et en même temps kindoki na ye je confirme parce que motu normal comment tu peux te comporter en sorte parce que babato oyo bafingisa biso banoir yango nga na oloba bato oyo bafingisa biso na poto eza bango ekomaka banoir boloba mindele balingi biso te na comportement boye oye na mboka bato ya mindele bapesi yo mokanda bato kutu ya normal baoboya kopesa bango mikanda me yo bapesi yo mokanda mais regard vie ya moto instabilité totale mokanda basalaka eloko tata ni formation bapoto baoluka ta mokanda ngo bapesi bango te bata normal bazobotola mikanda ye mutu aliboma arrête oyebi garçon moko boye azalaka na Bruxelles boye baboma ye mpe boye garçon banyosa bakana itro na galerie dixel wana botani nkombo ne
nani Bob One, le patron voit. Bob One. Akufa ka boye, ya nalo sa bakana ka boye, do ka babilo ka lo kwa botamba. Akenda Bob One. Oh, en plus, c'est quoi le pire est que au moins baba c'est quoi botamba, c'est qu'au moins sous bobo mais sous botamba la poto oh et ça peut-être jour où a décidé à comme calme. Au moins nga moi na wuti ko ba Bob, nga benga ke moi na ngai parce que moi na nga penza. Tia bandi ba délinquance na ba Belgique voilà, moi na ngai parce que ça pire petit oncle na nga. Donc moi mke. C'est qu'au moins tant ba boma Bob, et ça ba moment où Bob il s'est calmé dans sa vie en fait. Akomi koluka za ekuna projet akende kin akomi koluka arranger ville et place bâti à mbele mais niveau moi nana traumatisé bat na Belgique mais il paraît que il vient na yeka tota ka so komunde yem za tinda basage faux jewan zigzag jamais Bob wana atikala ko zala lokola botamba ndeni il était comment pire que botamba même. Arrête, c'est pas parce que la personne ne plus arrête. Mutamanda otia ba nyos ba mbeli mutafuka misamu nyos na batata mikolo botamba nani oba wana kitaba on a fait yo ke koloba ki il était jamais comme botamba. Il était plus même que botamba. Oui. Fabrice est pas tout à fait. Fabrice, tu dois faire ça. Comment les gars, c'est la vie de Moïse. Fabrice, on a l'âge du dos, il est visé. Qui dit ça? Ngana oke na ngozwa mwana motango ngapi na wabima ngana oke na wabulo ngai so na yo pona mta problème au fond les live aéroport donc d'ici live de sa personne ba mo yo ki alors que peut-être ba quelqu'un va intervenir kasi keke fongola ayebaki na yete Nobel ayebaki na muto oloba te alobi na on a sentiment frère ayoka ne ka lisolo po eza na déjà ka babatu o babimi na Bruxelles après yo ko expliquer batu nani Bob One na live na ndo fuka msabatu mais nga bisko na bande ko linga ye parce que nga pela nga sko ta mwana wa zalaki non ata otolobi yo nde nani yango jamais na studio parce que Bob One na intervenir pati yango bakota mabele oyebi yebi belobi sale eloko nyonso elingi me keba vie eza brillante arrête boniko mbongo ni boba bande koluka ya badiamba di ero na porte de Namir yo oui bino ba zigzag ozo no peta yo koma ba test milai bwe yo expliquer nani on a live obota et nani obob bob abande koluka mbongo ni boba bande oluka nani na porte de Namir avant d'en comme à la porte de Namir il traînait où lui il a commencé sa délinquance na Nine Oyo na Isère tu le connais pas Bolongwakuna vous aimez trop donner d'importance na ba live abande kolukela mbongo ngo kiba mwana na français oyela biso donc oyebi presque donc kitoko tomona makambo pardon pourquoi balobela kombo ya ete bapesi exemple mutabimi fi exemple nani oyo bavi ya babatu oyo bazalaka neti botamba esuka ya mabe yango on a parlé de Bob tu crois moi je vais venir sur un live pour salir Bob qui était mon petit. C'est juste que bon, makambo vous maîtrisez parce que en fait c'est pour que ça basque conséquence ya ko kitisa ba makila batuni oh et ça ba moment mo coup peut-être yo luko changer la vie nde muto ay ko sala o mabe parce que netinga personnellement na yebi que Bob il avait changé mais à trouver mort moko OK ezaki à s'attendait même pas na yango tu vois un peu. Alors qu'au moment où la personne a commis pour arranger vie. En fait, si on va faire si exemple à Bob pour nous tali sabato bazana ba désordre que kotangi sabama kila ya batu et ça la kanango important dans la vie parce que les salaires du péché comme on dit c'est la mort.
garçon oyo boyebi il est passé na ete peut-être acuba mutu mbeli na kisasa peut-être abotolaka mutu mbongo bagarçon yango tooloba ti bale passé ya bato toyebaka te so tokutani na poto amoninga na mobali na ngai mobali nakutani na mobali oyebi eske oyebi mobali wana oyebi te wana ofandi kosala basnap obandi basnap obandi kobwakela no bato bajeto surtout soki abali yo oyeba te kata bobalani bokoyi mpo koboyana ebolo nadia sikoyo oyeba fi ya poto mpe tozalaka bandoki motu loka te en plus la plupart mpe ka bato balanda botambi ezaka babana na bino ya poto oyo baokisaka bato soni oyo bakota na milie ezaiwa motu lokwa botamba avandano aya kolinga yo bomonaka buzoba nyonso ya botamba bomona makambo nyonso botamba loba mpo na basi na logique na mboka logique na esprit ya bato oyo baorefléchir motu lokwa botamba kozala na mwasi te parce que ayebi korespecte nano mwasi te mama Arlette Pamela ane ebela nzoto wana oza mpe mokola koza mpe mokola botambango balingana ye na ndeni ne biso likolo nango mpe bamutakalize afilime azwile mpe pardon ngami mibali mosusu ntango olingaka odrage nga na oki onkele mpo bagarso babo neti nga nde naza boye mutu akoya kodrage nga oza mutu ya classe na nga kosala mutu eti botamba komikoya niveau akoya kodrage yo si kosala mpe classe na ye amonaki oke opena koke nango tya litoi mpe eleka nango bon pamela peut-être akende mpo amonaki edoke eza ya ngunda so bavandi enta masolo ekovanda c'est ça yango likoya badoki yango tozwaka na te apart wana nono etoke no na doki ezela toke no neti na ongle ya doki botamba na nani oyo na mwana na Pamela nani mwana wana botamba na nani na truc bazali kaka copain copine botamba aza mwasi na ndako azala mpe na mwasi na ndako aza mwasi na ndako ko pardon basi nani oyo omoni ngai mpe nga na okende prison na bona mbali na boye pardon mama Arlette yoyebi badossier nga na kati nazala na mboko oyo ya tika na nani oyo nga apelisa live te bozwanga te nga naye kaka kointervenir na balive na bino bon nani oyo tala nani makambo alobi oza na classe nini mpona bolobaka basi kozwaka bato ya classe tala mpona kaka eza nango kaka na bapoto oyo yango babengaka poto lisanga yaya omoni na tala exemple façon d'être ya mutu eza te ke classe moko non eza par rapport ya bachara mibali na yo classe eza kaka te classe kasi mpe nini non bokomprenaka kama boyoka si mwasi oyo moto lokwa botamba kozala nde na ndako ifo aza mpe ka terre a terre lokwa botamba yoka tinga Arlette nde navandi boye mwana nga komemelanga mobali lokwa botamba niese nanga komemelanga mobali lokwa botamba na ndeni ebaino ndeni en plus la plupart ya bana na bino ya poto oyo bakotaka na babasi wana ya banini oyo bana na bino ya poto ya basi oyo babana na bato lokwa botamba ezaki babana oyo akoti na milie ezali wana neti ngai baniese na ngai naloba yango na poto oyo jour moto aomonela nga niese na nga moko bien neve na nga naoloba bien na boîte te mais ne fiske na restaurant zairoi na mibomi nga Arlette yaka mpe nayebisaka Arlette miboma botika lomona bango te eza te ke balingaka bazairoi te me baza na milie ya bazairoi te elobi mpe te ke baza na milie ya mindele non peut-être bacamarade na bango mosusu mpe bazairoi baza mais le même zairoi oyo bayaka mpe na milie ya bazairoi te moi je trouve mal mwana botami na poto akoli na poto nakende akokutane na baboite neti babor ezanga kongo bachelosia nateli obotami na poto okoli na poto otangi na poto tu vas aller faire quoi na babor ezanga kongo
Bokende na baboîte na bino ya baivoirien qui c'est où? Bapana na biso tellement balongwaka bamile na bango wana baye kokota na bamile na biso bazaiwa yango wana bapotana na buzoba. Parce qu'en plus, une petite, tout le bac et moi, on est à bout de la bac plus 4, la bac plus 3. En temps, on est entraîné dans un restaurant, dans un milieu, dans un On va chercher l'argent. Botamba, sans bon m'amouiller comme ça, oui. Voilà, l'essentiel.